matière ekoti bandeko nanga bokota. Bokota la famille matière esi ekoti kandenga moko na lobaka la famille soki matière ekoti moyen peto boya koya kobete lango lisolo ezate. Soki matière ekoti biso peto koya na lombango toye kobeta masolo wana ezalaka musala na biso. Moyen to boyango ezate. Ezalaka musala na biso bandeko nanga soki eza ya kobeba toye peto bebisi, soki eza ya koinda toye peto indisi, soki eza somo kanenge tolobaka la famille tokotia yango pe somo na système moko ka ya kitoko. Tokoya pona osambwisa mutu te mais tokoyaka na ndenge na biso ya bien. Certina. Certrina, ezalaka trina. Certrina. Ebele ya batu toyebi ayembaka na bibomba bomba. Na groupe ya papa na biso Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye ebele ya batu mokili mobimba yebi Stade de martyrie pe ayembaki. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker ayeli bino ba makambo moko ya kitoko. Gavker ayeli bino ba masolo moko ya bien. Gavker aye pona lobiko na bino. Bandeko nanga ezana ba couple mosusu bandeko nanga lelo oyo mona kaka soki mwasi na mobali mwana nzoya te omona la plupart ya ba famille bakomi kaka koloba ke mwasi ezana mabota te mwasi oyo abotaka te mwasi oyo ifo libale kufa mataki ekitaki nzoka mwana na bango ya mobali ndi abotaka te yango la famille ozala mwasi ozala na mobali ozala mobali plutôt ozana problème ya mabota kota na Gavker. Gavker azosungaka basi, Gavker azosungaka pe mibali. Ezana ba papa mosusu bandeko nanga tellement que papa azosala makasi ala moki na tonga tie musala mosusu ozonga la bandako ba 21h 22h. Sikoko sala muto osala makasi nyonso ezosila. Yango mona papa azana mwasi na ndako libala nzoka mwasi akoma na ekobima na mwa ba petit ya quartier. Pona nini? Parce que papa makasi ezali lisusu te. Ba papa Gavker abosani bino te. Gavker aza wana pona koya lisusu kosunga bino bozonga ndenge bozalaki bozonga neti ba petit wana ya quartier neti bana ba 20 ans 25 ans 30 ans na système moko ya bien. Soki omoni ke ozana problème na nzoto na yo benga Gavker na lombango. Gavker aye pona lobiko na bino na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo kande bomo na ba photo kuna bomo na miniature bomo na titre à la famille bande konanga matière ici ekoti.
bandeko nanga makambo eza ya kobeba makambo ekomi somo Sœur Trina oyo ya groupe na biso ya bibomba bomba tango toloba bongo groupe ya bibomba bomba déjà tomoni pasteur na biso le plus grand pasteur célibataire o tolobaka de la République démocratique du Congo le pasteur Moïse Mbiye papa na biso ya stade de martyr la famille lelo oyo makambo ebimi pona ndeko na biso Trina Sœur Trina oyo ayembaka kitoko je serai couronné je serai couronné après ce combat je serai couronné je serai couronné après ce combat bandeko nanga ebele ya batu deja ba se rappela na nzembo wana makambo ebimi ba video ebimi ba photo ebimi somo ebele ya batu bakolinga bamona ba video bakolinga bayeba nani mutu asali ebongo avant tokota na mozindo la famille ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso asika toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission asika bato asika pe bakotaka yango penza na ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika en tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somme chaîne moko ya ba information pas possible je vous prierai surtout de vous abonner massivement abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka eza toujours et encore malamu mingi ce que zolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso landaka Etoile Nines TV zwa penza kiti na yo vanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu mwa eloko ya kulia ezanga kanango te ngana lobaka toujours et encore ce que zolandaka biso liaka na boy nanga ezala te keno ndenge za boye na kokati nanga kotambola te parce que na bando landa mama Etoile alors na lia Congolais congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango ya koteka yango yo bamapango bandeko nanga kande na betaka masolo ezalaka toujours malamu soki ozosimba mwa mbongo oza na mwa mbongo je m'excuse sombela bana na yo lupango ata lelo soki oza te oyebi ke avenir ya bana na yo eza nango assuré eza na bandeko mosusu tomonaka omona bakabelo omona babijou omona bandeko nanga kolata nde kolata mais jour akokufa la famille bokomi kotuna bana siko bokomi kotelengana boye pourquoi mama na biso atikela biso lupango te papa na biso atikela biso lupango te bana bakoma na bango bakuluna esalaka pasi pe mawa pasi penza pe mawa parce que moya olamuka eza lisusu te biloko o nyonso somba
omona famille eye ezwi nyonso baopesa kutu ata bana na yo eloko moko te. Alors mama akaniselaka bana na ye tango obota bongo kanisela bana na yo sombela bana na yo lupango oyebi ke ata soki naza te bana na bango avenir na bango eza nango assuré na système moko ya bien. Voilà la famille tozonga na makambo na biso kande toobeta makambo ya sœur na biso Trina. La famille ezosala pasi kolala kolamukaka boye mbala moko na matière ekoti. Ekoti bandeko nanga kande boyebi Étoile Nines TV aza mutu oyo nga soki matière ekoti nazalaka nanga pressé te parce que matière oyo déjà depuis lobby déjà à partir à 18h matière déjà batindela biso ba matière kandenge ezalaka mais nga nalingaka toujours kokota kande tolobaka na source ango ya makambo oyeba nini ezoleka makambo nini esali ke basala boye nalingaka penza kokota na source soki nazwi ba information nyonso wana nde na yaka na yebi ke na yebi masolo na obeta ezala te ke non na yao batindelingaka ba masolo tala boye mosusu babilo mosusu mona batu mosusu baye ba confirmer sans preuve ezalaka bongo. Alors nga nazwaka tana nga depuis lobby 18h déjà batindeli biso normalement nalingaki na sala émission soki nazalaki ke nga pe foka na sala émission nalingaki na beta émission ti 19h ekoti mais kande boyebi nalingaki nanu na se renseigner na yeba si réellement eza sœur na biso Trina. La famille communauté na biso eza communauté moko soki nzambe akomi kopambola mutu eza na batu mosusu basepelaka na bénédiction ya mutu te. Eza na batu mosusu baomona kaka nzambe akomi kopambola yo bango siko motema komi kolata bango ki motema mabe bakomi na motema mabe balingi babebisela yo batu mosusu baza bongo surtout na communauté na biso ebele ya batu baza bongo. La famille biso ba congolais la famille toza na motema mabe moko na niveau moko pas possible o nyonso balingi basalela sœur Trina kande tomonaki ye na stade de martyr ndenge abetaki eza na batu mosusu motema esalaki bango soki ndenge nini batu mosusu motema penza esalaki bango mabe parce que ndenge eza boye sœur oyo aokendo mataka malembe kande toomona lelo ba sœur Deborah ba mama Sandra Mbui bao mataka sœur ope aokoma na ba niveau wana siko bino moko boyebi diable ndenge azalaka soki amoni ke bénédiction na yo ezoya alors aolinga abebisela yo yango diable azalaka bongo. Mais soki oza mwana nzambe ata soki bitumbe ye na banzela ndenge nini nzambe ye moko aobundela yo eza bongo. La famille pona bandeko mosusu o bayebi te baomona ka ba photo parce que je vis même d'autres personnes ko finga sœur Trina. Il y a même de ces personnes balobi o mona ka boya bimaraka na pasteur Moïse Mbiye. La famille s'il vous plaît botika kosumuka ya pamba s'il vous plaît. Vidéo obo mona ezo circuler to ba photo obo mona ezo circuler eza sœur Trina te. Eza sœur na biso sœur Trina te. Yango na memelaki bino photo ya ndeko na biso obo moni mopanzi. Yende mukolo ba photo wana yende mukolo ba vidéo wana. Siko comme baza na moi ressemblance. Yango bo mona batu ebele ba olobaka keno eza sœur Trina. Eza sœur Trina te. Eza sœur Trina te toyebi ke ndenge toza boye na se ya moi. Mutu na mutu azalaka na ba kote na ye moko boye ya faible ezalaka na ba kote na ye moko boye oyo mokili elingaka ezwa eya kosasa ye o mokili elingaka toujours ezwa eya kofinga ye. Mais kote wana ke ya bimaka na mibali ya babuzobo tomonaka batu mosusu sœur Trina wana aza mwasi moko amipesaka respect ya makasi. Amipesaka respect surtout batu oyo bayembaka bongo. Batu oyo bayebi liloba nzambe bongo. Bandeko nanga bayebi très bien ke ndenge naza boye mokili mobimba ezotalela ngai. Soki nasalika erreur a muke c'est fini. Na communauté na biso ba congolais omona ka bato bakoya balingi bapanza ngai omona ka bato mosusu bakoya bakolinga basasa ngai.
donc ndenge aza boye ayebi. Alors bandeko nanga ba oyo ba otambola ba otambwisa ba photo oyo ba oloba keno eza nde Sœur Trina bakangi Sœur Trina en tout cas eza yete. Eza ndeko na biso obo mona mupanzi ye mukolo ba video ye mukolo ba photo kandenge boyebi. Mosu bandeko mosusu na kamwa ka bandeko nanga. Na kamwa ka komona basi mosusu na ebite bazwaka valeur ya banzoto na bangote. O nyonso tomonaka na ba réseaux sociaux ba opubliaka bato. Tomona na ba TikTok, tomona na ba Facebook, tomona na ba YouTube. Mais eza kaka na basi mosusu mona mobile o senga ye tindelanga ba photo ya boye, tindelanga ba video ya boye, moni pe mwasi azotinda. Bandeko nanga, ba conséquence ya baninga mosusu etie kabino te. Mbakolela ya baninga mosusu ete ya kabino te. Mosusu bote yama. Parce que soki omoni camarade na yo, omoni mutu soki nani na ba réseaux sociaux azolela ndenge ba publier ba photo na ye to ba video na ye. Mais yo pezala mayele. Est-ce que biloko a bongo okangisa ba photo ya bongo ba video ya bongo obombi yango na téléphone na yo na intention nini? Osunga yo na nini? Parce que lelo to lobi wakoki ko iba yo téléphone. Mutu oya ibi yo téléphone soki aza mutu ya motema malamu alingi baby c'est leur réputation. Ozwaka ba photo na ba video oyo moko okangaki. A publier yango panzi yango. Ayeko baby c'est leur réputation. Peut-être que mosusu je m'excuse na makambo oyo oyebi kutu ata mutu na makolote. Aye asasi yo apanzi yo. Tozalaka keba basi. Mwasi zala keba. Génération elelo mobile o senga yo ba photo kotinda kate. Kotinda kate ata mukete ata soki mobile a forcé yo ndenge nini. Wana eza bolingo te. Eza bolingo ata mukete. Basi tozalaka keba. Génération ya lelo to kilelo o eza lisusu kilelo te keno o vanda mobala tindio asengi yo tindelanga ta soki eza mobali o ya tieli yo déjà d'autres parce que eza na mibali mosusu la famille azoya na vie na yo pona koya kosambwisa yo to mona mibali ebele basala bongo ake penza na famille na bino afuti mbongo a dot yo kanisi ke alingi nga ezande mobala alingi abalanga tango kosala soki makambo ndenge nini c'est fini histoire otongona yango na Fulanda bandeko nanga histoire moko na Nigeria esala kinga motema pasi fi moko kandenge ezalaka mibali bazolandaka ye ya boya kane mibali. En tout cas, mi pesi respect à travailler dur, à tangi, à garder penza réputation na ye otolobaka, ko garder réputation na ye na ndenge ya bien. Et ye koya na mobali moko nzamba sunga mobali wana azwa bambongo. Tango azwa mbongo la famille nzoka mission na ye zalaki kaka abebi c'est la fille wana réputation. Pourquoi? Parce que na quartier mobimba fille wana abando boya mibali nyonso. Et c'est sûr. Akie nanda kwa ya ba fi wana adoté na kodoté basali na mariage pas possible. Mais souka pas même un mois de mariage, faut komona makambo. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na
beaucoup plus de détails.